www.potonapoto www.potonapoto. Merci les amis de www.potonapoto partout dans le monde de Sika Bozwami. Yabino Adam Seluzolo na suka nzambe pa popina bango côté kunande zalarara. Nous voici encore une fois à la fin de cette année, mais tolobito aussi cette année on est zalarate par rapport il y a l'actualité nabino. Je reçois pour vous le groupe de CLEO Scrum Oyo a organisé match Mounene Oyo et zalara vraiment par rapport. Awa balobi ici c'est Paris, album Oyo et Utigo Bima bientôt. Vraiment ils ont cartonné à niveau moko et à Makasi. Yango Monique c'est le organisé pour na bana bandal. Donc ici c'est Paris, c'est le Scrum na bandal. Bomoni bandal player ou anarata terralman bato bata poto bovanda pena bakota bandal boyebi terralman. Les amis de Célio, les amis proches, ba fanatiques naie, ba chéri, bata mokili mobimba ba soutenir ici c'est Paris. Donc tout ça pena na simana bomona terralman, ba la poto boyebi yango kala. Donc terralman yango yo bomona ba image ba la sabino do retourner na terralman. Kuna Célio équipe bomona do beta na simana équipe ya Célio na batunyo sonde zalaka ba kemita. Ba joueur no mona ba kemita kwa ba pema ndeza la papa na roloba pena mingite la mine do vomosoro na kolo. Merci pour na matériel, merci pour l'équipe complète balobi pour ton poto basomba matosi pour niveau tokoti matosi ya boezalate balobi ai devoir à domicile to pesibino yango na do ba matosi oyo na ebite kwa do la mine do il y a mère Flossi Belle et puis Matika Songo le chargé de communication il y a c'est le scrum Yara Zoé ben le colo Messi a betité balobi le colo fala beta dans le colo bon on a attaché de presse c'est le scrum fala beta betité balobi le colo za mo boulou Messi a betité ba organiser Matika Songo mbote Adam Seluzolo balobi journaliste à Pembende lo bamara aka moko na internet ezayo. Voilà. Donc faut confirmer, faut on dit mamutu peine époque na quoi. Donc mbote na la mine, cela veut dire que mon ami boss poto na poto qui toko malgré to bengana pecho na msusu. Merci mon ami Matika Songo Awa Tolobela beaucoup plus ici c'est Paris avec le Scrum Sika aux allez venir attaché de presse naie chargé à communication Maramoto Etali Célio trouvé vraiment après match et pourquoi match au na fin de l'année ce qui aurait koyebi ça bateau à travers poto na poto match au yo signifié ni pena pour na Célio. Match premièrement avant tout mon match tout ça là en marche tout ça là il marche pour nous lancer déjà ici c'est Paris et Zoya to marchaki to bandai na bandal to kotiango kitambo GB to bimi Sosimat to kotiango boulevard 24 ati toi qui se retrouver na bandal to continuer qui zaki marche zaki lancement ici c'est Paris siko ici c'est Paris ndé to babo déjà depuis hier. Le lot le 26 donc non le 27 donc depuis déjà avant-hier ici c'est Paris na poto ezaki déjà sorti officiel ba noko basomba ki to mona ki ba aimé bideo chaba somba ki ba Stella la merveille ka songo basomba ki to mona ki ba to belé ba jomo dango ba tumsu na boka bango te quoi na ndenga mabete me basomba ki donc yango sikoyo Nakin, le temps que tu as préparé terrain à Kinshasa, tout ça le lancement, il y a un peu de temps à balai, donc tout ça qui marche, tu as un balai, après moi balai, n'ingé à la kaka, bah qu'est-ce que Zamboka y a dans ce zolo. Merci vraiment la poto pour comprendre Matika Songo apaloli mayangonde balobana lingala ya solo na pena donc ndeza la rara apaloli vraiment balobi tout ça beaucoup plus pour la sortie officielle il y a dit que ici c'est Paris il y a moni bana bandal Matika Songo vit à Bandal parmi ba bandal lungwa pe azana kati donc il y a moni pardon né grandi à Bandal donc moi na Bandal mama kila quoi dans la botami na bandal zemezo na bandal na kola na bandal na fotel na bandal donc après bref pour nos amants la été na monde déjà c'est le scramara qu'on s'entraînait déjà pas au côté na deuxième mi-temps après toi na résidence na libanda moi to kabala moi loko moi komela moi kolia ko mona au par ozoate isa karatala bat baza ebele to ko lisa mutu moko te banda o non donc après là sur on a déjà na zokaki on a beta moi 10
nga beta mingi 11 malgré nazokaki na match to beta contre Batafa Bugaz, José de Londres contre Batafa Bugaz. Nazokaki mais merci na bandeko nyonso ba Merve na bino, Sida Bilele, Ans Luzolo, Metapinga, Nicole Vangu, Marlène Kassanga, papa mon pasolo mes condoléances. En tout cas, vous êtes tellement belé picho pacha sotali konko la Norvège, Papi Kaba, Meri Mbate toane na kin, Willy Bonté la garçon de luxe, sans oublier Babi anke papa Mbanda. Yene fona suki sana yin. Cela veut dire que Matika son au club wa de la nation l'homme invisible papa Mbanda. Babi wana yonde balobara bongo et puis Papi Gen Pichumanga ya Fredi Akimbe, je vous salue bino nyos na pesi bino mbote, merci. Merci Kasongo, merci. Na pesi Stella Kasongo la merveille mbote depuis London. Balo yango loko c'est mission. Nous dépasse pour vous Cédric 1 2 3. Donc ça continue avec cet élément, la mine est Novo. Il y a mère Flossi belle. Fredi Akimbe Yara. Fredi Akimbe Yara. Bon dimanche. Pareillement, merci. Joyeux Noël, ma mère fait. Merci Fredi Akimbe. Moi na bandal sous parmi bana bandal tout bazawa. Tomonio na match ya Seleo. Tozalaki na yo na marche. Tomonio sous na match oyo. En fait, match oyo pour na yo et signifie nini pour na Seleo. Non, d'abord merci Nabadnyo surtout bazolanda poto na poto surtout à travers Adam Suluzolo moi na suka Nzambe. C'est Léo aza d'abord moi na bandal et puis sorezaki politicien tongantoloba azosango pour la campagne électorale. Il y a sensibilisation mais il y a aussi le temps que jeune à bandal alingi biso tout ba jeune à bandal to sangala to za esika moko to za la uni. Bandaki na marche, lelo toke na match, na balé et lobby na habité ce pays peut-être les assurés ndoule parce que ici c'est Paris déjà ezali. Au moins ne batunyo surtout ba mobela mutu. Faiga ba bela mutu voilà. Merci Fredi Akimbe donc tout le monde vraiment que ça dit il y a ici c'est Paris ndenge sorti na peso salama il y a un moment déjà par rapport il y a ba préparatif nango ko bon sa terrain pour le resimba yango tout le monde ba événement oyo salama c'est ça. Ouais, c'est ça. Wana madame batebele bo benga ngai bo baki selo ba idée azoso ngo wapi. C'est-à-dire ezara ba idée, boza tellement ibelé Juliano Erkamel, Chili Mekatol, Laetitia Lebana, Lina Luanga de Pretoria, Steven Koua et puis Chancel Mbemba Motulanga Kati de milieu. Inaye moko Evra Bissango les très puissants. Voilà Adam Sulzolo. Baza ibelé oyo balingi ba idée oyo ya Seleo ezala boye. Lobi petam somola ba course à voiture. Trop sala ngopé. Pour biso doit capable bandal mombezara na macadam. Donc on est macadaminé c'est donc voilà Adam Sulzolo. Merci, je te libère parce que au la match l'ami dont vos mère Flosibel Moussala Yango tout ça toujours c'est le yo wana ba PC ballon c'est le raté le Congo zalaka papa ma passe senga le sous c'est le scram senga. Donc ça continue avec cet élément. Yannick Bolasi Jogo international auto zalaka na mboka oyo c'est le Azobeta Moussala Obino Moussala Chancel Mbemba Demidier bâton magique. Adam Suluzolo alinga bino mingi Dieu merci Mbokani Dieu merci Léopard et Simba bino Léopard et bino toujours continuer les maoyo check toujours avec Adam Suluzolo c'est le scram na ballon centré. Vraiment. Ouais ça continue avec cet élément. Banda les a mobilisés, tout le monde va CRP va soutenir c'est le scram ici c'est Paris Bimi. Banda on a biso basi tout le monde vient nous soutenir PC Léo par rapport à Mamunaye. Aux autres soni. Maman Mbote. Boni. Bien. Pour un match au Seleo organisé na Banda Awa pour la sortie ici c'est Paris.
Pour Nayo, Ezolo Belonin. Ouais, ça marche. Ici, c'est pareil. Bimi Lelo. Ezobé Tamabat Boyo. Ici, c'est Paris. Il y a les Scram, les subliminales, Batnion Soban et Sengo. Il y a un Lelo, Toyobé Match. Un message passé le Scram. Non, souhaiter qu'il y ait bonne chance. Ici, c'est Paris. Et les Kaleke Tamabat Boyo, Kaba CP là. Merci beaucoup. C'est le Scram. Ici, c'est Paris, Bimi. Balé, et Betamanara, Terra Allemagne. Pour Nayo Balé, il y a Lelo et le Bélioni. Bala Lelo, et le Belanga par rapport à la musique de Bimi Lelo, ils ont Betama partout. Ils ont vraiment sauvé na baba rebelle. Ici, c'est Paris, vraiment, et Betami. Et Betami, puis à ma casse. Toi, à peine un sengo, président Abisso à Kekad. Un message est passé le Scram. Merci, message exact. Toujours continuer élément Oyo. Nderonanga na mona comme triste pour battre Binobi. Non, les abalés, ça peut arriver aussi. So battre puis sope bi match pénal facilité. Match pénal facilité. To baxana biso. Match est bien. Pour la bandale mobilisée, c'est le Scram ici séparé Bimi. Un message pour la CLO. Bon, message est à guerre. Bah yo gagné 10 kende. Pour tolobaki cette fois-ci, ba romela mutu. Pe ba romela mutu, ba romela. Boso boliaga renyet. Te walaza na oka ba slogan. Au moins la peine de salade. Au moins la peine de salade. Oh pe ici c'est Paris. Bon là na disque bien. Bo yo kapena biloko za na Katara ya zinga beti. Usinye mora boaki ba pesa ke sous chance te. Na be ngaka usinye mo so atala oyeba. Po ani ba be ngaka usine. Ouais, vraiment, ça continue vers cet élément. Après match, les amis de www.potonapoto, je reçois pour vous l'artiste, c'est le Scram Papa Mapasa Yamayas plus 10. Malgré Pema Mbangwe Belé na terrain 90 minutes, des alaka Chagimu Sao, Zelanga Okenante, Nazanayo, leader. Namonyo na ba Peme Belé Boy. Balle les bien. Non, balle et les kinango très bien. To beti ndenge zalaka et puis to silisi là to kende ouais remela mela et puis voilà quoi to to terminer na kwa na biso na mwandoule après to panzani et voilà. C'est le Scram par rapport à Bato Baota Layo Bamoni côté marketing ici c'est Paris au vend ici ba idéologie mode ba stratégie c'est quand tout monde qui marche de santé les autres monde les sous raconte footballeur entre les amis de CLE de Bandal vraiment pourquoi kaka stratégie wana na Bandal. Non déjà on est mieux chez soi et amboka na biso et à place de Koli. Bangona ba ndima biso avant batinyo so bandima biso tout ça système ils a na New York et na Los Angeles donc ça dit d'abord et pas na yo après pas bato mususu voilà pour na mikili kuna ba Beverly Mille Beauté ba Trésor Versace ba salle de makambu ba Junior Mundele ba salle de makambu awa il faut de sangana ka au moins te ba konzi ba et donc ça dit to blender au sarando dictatoire militaire na police mombealia. C'est le Scram au Sangui, c'est plutôt moni ba invité belé ba hier, tout moni ba to ya fait rigolo là ba hier, tout moni ba ta orchestre belé ba hier vraiment unité ou anezaka parce que ici c'est Paris hier, ndo lingi au ba qui ça vraiment ba stratégie par rapport à ba relation na ou comment. Non, biso na biso bien na ba tout. Biso na biso bien na ba tout. Marambo to ça les apona. Un jour peut to beta concert moko boy na Bandal. To zakande to aboy za nango système kaka ndeti ya na New York, Los Angeles, dans mboka na yo moko nanu. Photo zongi sabondeko bolingo et puis voilà Mike Longange moninga ta mort. Chagimu Sao voilà. Après Bandal ozo boulé sosani. Non, après photo banda ba répétition là sur le 4 janvier, photo banda ba répétition. Février Togo betelo moko boychan là. Na Bandal PK après to bandi va tourner communal et voilà. Toyoki que bakouk ça va voiture pesa prévu pour ici c'est Paris. Non ama ben to beti na bato bateka ba mituka cher. To beti na bato bateka mituka cher. Et voilà. Tata va pas ça vraiment to moni
Belingo Somotro, ancien joueur avec club, a sali opena visite moko na terrain rutalo nozo beta bale sentiment na wezane. Non, sentiment na que grand joueur ya mboka na biso Adatika ayora nga visite c'est déjà bien et à représenter ba joueur nyonso donc voilà les plaisir et album kuna na poto était kami bien déjà na iTunes totika na 2 chansons oyo oyo kene na me banzembo nyonso eza déjà dans Nazaboué sotali na ba félicitations ta ba 5000 banini dans le monde. Ba félicitations banini combien de points. Donc ba félicitations belé na nous mutu moté aboy album oyo. Mais on te obi que non. Bango tan ba boira ki toyoka ibango. Tan ba boira toyoka ibango. Biso tan to bois ki ba yé bando tchaba biloko ba kale. Au moins te faire gola abeta facilité na e. Ayo ki que non dazo bimisa bité toyoka total penan. Mais ba ba rocha mutu makasi ba comprendre na décembre à fin décembre ou bango ba leki ou na leki. Parce que tous argenti bobeta itoyoka ebino tanka bo monika to beteli bino na clip a kafupo na générique wana ndeto beti animation à danger. C'est beneza danger. Orchestration danger. Filmage danger. Si vous côté voix tout ici koyo nanu balongoli besoin 3 chabaté. Il y a $3000 donc besoin na Chris Brown. À part wa machine va salisi wana besoin ya 3 chaba. Besoin na 3 chabati si kona balongoli honte. Et puis pile wana Kenzo ngaka na Serge Bakaka. Mais ba chaîne belé pe na moi ba payango bani. Mais balobi c'est le aromo bete la banda les trop balobi banda les a parité et puis le bami tout problème té banda sur les a parité bon t'es occupé baron de toute façon baron ba linga keno joue ba beta soit match ou bien doule na bandal ba kani la bon bandal trop même civilisé donc voilà. Merci vraiment des alaka barobe la mutu balobi barobe la mutu c'est le scan barobe la mutu na zabiso batutoye pana yo tobe la mutu to ezala batumo ba prévu faut babe la mutu batukara oyo nyonso bazana ba campagne na mabe pona Célio Scram barobe la mutu musala makasi kitoko donc nazu ba félicitations Jomo 2016 yana makamususu merci vraiment plus this Yazing balobi ba poto Yazing yo grand frère il y a Flamme Kappa ya muto abeti générique makasi donc générique mais album makasi donc grand frère il y a Flamme Kappa ya oyo bobaki ancien maison mère grand frère na yo Yazing tout le monde na terreau beti subale on dit aux joueurs. Non, les Congolais sont des Congolais sont artistes. Ou même bandeko ba la biso so bengi a glisser le romo pe boseki awa. Donc c'est-à-dire a raison na makila ba Congolais nyonso. Bale naza penda joueur te mais na ko pusango na ko pesa muninga mususu. Mais lindanda eza musala. Donc c'est-à-dire musala on na yebeza ka yango. Donc ce qu'on appelle sur passeport na ngai on a passeport na ngai que donc ta ba comme profession ba comme voleur te. Pour voler ils ont profession donc artiste donc ceux qui ont donc bami bibatika na bango quoi voilà. Félicitations pour la disque poto yo ki biloko betona milango betona vraiment au pesi bato ba devoir à domicile makasi un mot pour na bato ba à travers poto na poto ya libanda mboka mikil. Oui bana poto surtout bana Londres na pesa bino bambote belé Milton Zonza Pascal Chioka Nanon Zongo la cache qui trouble. Yo yebit. Donc bambote belé et merci na qui déjà boyambi album très bien. Donc auto ko sala ezaka yango wana. Bosomba yango, boyoka yango na Paris nazana Gérard Makwala oya Mamomiche, Gindi et Anene Mapangula. Flamme Kappa ya pure petit. Yo yebit. Moi to solo la mingi boyeza te wana to solo la côté Zalima yo yebi. Merci et félicitations pour yo yebika coaching kitoko. Nzamba za lokumu et puis on avance. Merci. Merci Yazing, merci Flamme Kappa ya mbote. Si vous avez un ami qui est vraiment na pression mbote, ça est fini vraiment. Ezaki na onkato la sabine ambiance ezaki na Bandal lelo. Bandal c'est Paris, bana Bandal, ba sepeli, c'est le scram abeti bale na terrain ya mboka na ye, ya mabele na ye. Moi j'ai fini déjà muna nangai. Je vais dire ceci, merci
l'assistance nayo Cédric Mona, Freddy Yakimbe, Ange Akimbe. Pour la Ange Akimbe, Freddy Akimbe oyoka, Ange Akimbe, Mbalebele, Ange Akimbe, Ange Akimbe, Ange Akimbe. Na lobelote. Maman Bota Adam Sulzolo, Maman Fatou Bouka Demol, na Montréal, Maman Belge, Adam Sulzolo, ya Pembe. Pour Maman Langazara Pembe. Donc, na pesi mbote, na pesi susu, moi c'est nanga mbote. Ici Gozali, bah gros bisous bébé, je t'aime beaucoup mon amour. Yo yebinde tout ça la mambango, tout l'anda na biso batute, na pesi pena mbote. Et pas il y a Nina Chou, Nina Chou, maman na Ruben Hotel, na pesi mbote na Londres, na pesi les susu la mine dont vos patrons, bah lobby. Site moko te na matosi lokola ya poto na poto ko banda na machine na bango moko o esala montage to sala bango musala do bayara pena bobiso pena to servir bango to bokola bango na ba palais na bango na ba patron na bango na ba travailleur na bango poto na poto e bokola bango po bazanga machine me ba na site ola to sunga bango biso to biso ONG ozangi machine ya ka to selo ba émission oki tourner poto na poto monter donc babi poto na poto production toujours le bosso mère Flosibel pemena la mine donc vos ba conseil belé mosalo ke kitoko lelo matériel koti ba lobi matériel sophistiqué pas comme les autres ya boezalate bazala ngote bango ba lo bana belé munoko belé bana ngote biso to na ngo sur le lot retirer bako koti sali susu te wana nazolo bango bazoye bamambo donc Adam Suluzolo Moussa Lezongi nazaki na vacances mais Moussa Lezongi na pesi mbote na batutu balobi Yulia Panache na pesi mbote Samba le Panache mbote belé na sisi nanga mwasi ya muna na pesi mbote na tanga nanga kombote na pesi Juliano mbote Juliano Akimbe mbote na sisi nanga pena nazwi masa na ngai nazwi nanga masa na ngai na sisi muna zo micro na yonga sisi nanga en tout cas la sala dédicace ici malele sa dédicacité nakie na ngai Merci, ça continue avec cet élément, les amis de 3W Poto na Poto. Je suis avec l'honorable India Oyo. Donc il a représenté vous dans Zate Moutoyo. N'a invité comme à honorer Bisso étant que moi na Bandal. À lobby événement dans la Bandal. Aïe qu'on soutenir c'est le scrum artiste et musicien. Il y a Bandal. Oyo asa ici barbecue match. Oh tout Robert wana honorable honoré c'est le scrum. Honorable bonsoir. Bonsoir, merci. Poto baotalo à travers poto na poto, baotalo balobi yo ba bandali kaka do bandali, bazola bango côté mususu mais bandal. Yali ba bandal donc honorable c'est le yo pona yo azanal. Azaleki ya botos. Azaleki oyo azan avenir rebelle Milaï. C'est un bon artiste. Artiste il y a Boyete, il y a Mapekate, il y a TVT. Aza artiste, il y a Evre, il y a Yebi Yemba. Et on m'a dit quel effort c'est le haut. Nakoloba Mutabakri Atalaku, c'est le animateur, c'est le chanteur. Ozomona, oyebi que no awaya Bandal. Bandal c'est Paris. Nana peki nanga yeyo. Ayeyo, Bandal c'est Paris. Muta alansakri wana Bandal c'est Paris. Après ça biso na politique, Matea. Tolobi quelle boule Bandal c'est Paris. Eza po Paris est comme Awate. Souci na ezali Bandal est comme site. Ezali ville moko cité moko attrayante. Cité moko ya bopeto. Cité moko batu mito esalaka. Moi ambiance, moi ba touriste bakoko ya soko ye na kin. Otamboli na Bandal te, donc okomi otamboli na kin te. Ozomona. Awa eza mabele. Ya mabele c'est le wa honorer biso. Honorer biso baninga mususu basalaka. Soka bimisi album na ye ake na Grand Hôtel, ake na Hôtel du Fleuve, mais
communion na population na ye communion na bato oyo baza na fongola ya succès parce que musique nyonso soki olingi ezwa succès na kini awa il faut bandala yo oyebi ke non mais bagrand musicien ezala bakofi ezala wera ezala jibe ezala leki nanga fere peti nanga motema en fait fali bana bandala donc Adolphe Dominguez donc là wenge kaka awa oyoki abele na yo mais nalobi awa eza mabele te bazwala bango tu mais bandali batikela yango yo bazwala bango nyonso kisasa mobimba mais batikela ngai yo espace oyo ya moke oyo lelo toza na besoin na baide na bandeki na biso ocomprendre motu esalaka ntango afandi a raisonner epuis makasi kaka na mosala ocomprendre po papa na bandala basengaka moto eloko te bango moko soki botrouve espace na bango bayebi kodébrouiller ndenge nini bako epuis tala kaka awa na makambo mosusu biso kutu na poli biso kutu likolo ya bandala tokotisi mpe religion wana na politike me na politike bandala ekoti ezali so mwa bora bien te okoleka émission ndenge nini bana bandali bakokritike yo moi il faut moi cravate moko po batala bio awana wana mpenza ndalwa donc il faut et puis eloko mingi na sepeli son et puis ayebi koplacer cri ocomprendre libanga esika nango esika esengeli est-ce que oyoki makelele o ocomprendre musique yango wana l'art de combiner les sons epesa maloba honorable mais comment non na ndalwa mais il faut koyeba kosi oyebi politique ere moko quelques mètres na politique awa omoni nazongi awa omoni nga na garde corps awa garde corps kutu musika olingi kutu te parce que bana bandal bazingi ngai parce que oza na lupangu na yo bandal alobi mais comment
parce que yo nde moto luka makambo oyo oyo batata wana nyonso bazowela wana balobi yo moto banda makambo noko bon bandale ya munene ombana toza bapremier bapalestinien bandale Mobutu Sese Seko Kukungwani wa Zabanga oyebi mwasi liboso somba Louis Vuitton mwana bandale ngawali Mobutu cousine ya Mobutu Sese Seko c'est wana na Vuitton ils sont sombi sac faut signer au commandant adresse complète donc Zaïre Kinshasa Bandalungwa mwana bandale mama ngawali Mobutu mama ngawali oya mwana te oya cousine ya Mobutu Sese Seko mwana bandale mwana kimbondo voilà ombana donc toza bien eya komi eza kombati lelo mpona ni bayebi ke bandale eza fort bandale ebimisa bamusicien ebimisa bastar ebimisa bapoliticien ebimisa bata minene yango wana bakombate lelo Nigeria Côte d'Ivoire eza traumatisé mpona bandale soki wenge te me toyebi bapisquare te batoyebi badavido te banini epuis ti lelo na babeti bastadi te wenge lelo bawenge je parle de bandale etonisa bastade ya Cameroun ya Côte d'Ivoire Burkina Faso Gabon mais ti lelo mutu na ye otonisa stade de Martyr te vraiment nayebi ke eloko fo tolobela yango trop nga na ogarde contact na yo tovandi mpena tobeti mpena elema moko oexplike bato makambo oyo nga na 3 jours na kine nayeka mpona evenemo nga na fana ya libanda ombana donc naa mutu ya libanda me naa mutu amona mboka mais eloko na oyebi so bandale eza espoir ya Congo naa komi na makasi donc komi na espoir komi na oblaki te oyebi Château Rouge na biso ya bandale bandeko baeskize nga me quartier moko na bandale awa babenga yango quartier Mississippi soki omona elomo babenga Oasis ya na kati ya bandale separi so koti ocomprendre lelo babi bandale ascenseur eyaka te mais bakosi bandale to na ascenseur to na piscine toana nyonso na commune oyo tozala bien bandale baisraélien na bapalestinien biso tout tomatisa commune na biso boza commune na bastar merci beaucoup ndekolanga naleli babe Alfred Boyimbo depuis de Panama aza na biso à 3 jours kaka ezala te plaisir à trop merci Aya ok ça continue cet élément avec Herman Emporio Tchèque